qu'on a des questions que vous posez awa eza kosenga vraiment expertise moko boye pour mutu akwa ko répondre yango eza kosenga eloko na yose na baradio na bisaba na diaspora batamayele baza ya trop o baza ko yaka surtout na baradio oyo moko alobaki na biso moko na yoka na radio disolo parmi bande comme ça Congo et que bureau d'études mo ba bimisa ko bureau d'études et Congo eza kosenga entre biso nsoba na Congo to créer un bureau d'études. Bureau d'études pour na kolobango d'une façon technique bato za côté domaine ya ingénieur to il faut comprendre qu'est-ce que signifie un bureau d'études. Un bureau d'études est un bureau où ils a toujours la question moko ya ko résoudre et puis besoin de solution. Et puis eza kosenga siko chaque muntu na ma domaine nyonso ingénieur yaka na ba idée bosangisi et puis peuple bah comment était bateau bazama yele pona kosala kamaboy. C'est ça qu'on appelle l'ingénieur. L'ingénieur signifie génie. Génie signifie cause la génial. Cause la génial signifie il faut qu'il ait un problème. Ce qui problème aller to kogi jamais cause un ingénieur na vie na yo. Oui vous appelez génial te na vie na yo. Il faut qu'il ait un problème. Donc likamoy ti koloba eza kokoso lobi na bien. Parmi les sénateurs autres en bango déjà en les analysant très bien, il n'y a personne. Parmi les députés de l'Union, bango nyonso coupe personne. Parmi les candidats présidentiels au Bazako ya, baoto yebi déjà déjà misapi. Personne. Qu'est-ce qui tombe dans le sikoyo? Qui alors? Alors, on est pour renforcer on a. Ce qui alors bazalité, est-ce que moi j'ai tous ba o bazali wana to travail na bango? Non, l'orange pourri. Ce qui nous tozali déjà orange pourri, orange on est ko sangisa on ba orange kitoko, ba orange nyonso ekobeba na nkaka. Voilà pourquoi na bandé na moya ko lobete. Eza kosenga expertise ya makasi ba masolo ya bende ko verront question poser ngai soki bana diaspora chaque jour toza ko yaka na ba manifestation na ba masolo na ba radio ya ndenge na ne ko mikidi na za ko sepela ba radio nyonso soki to ko créer bureau d'études ya ko yekola ka ba makambo ya boye na banza solution économique zala. Pourquoi solution économique zala? Parce que yo linga na peso réponse nini na ke ko lobete obo to travailler na ba o bazali ko ya non. Pourquoi non na ngai ça déjà très positif que c'était non strict parce que l'andamana ka calendrier au bisonios tozana yango ya saison ya 2000 ya élection 2011 okoya komona été constitution ya Congo seni qui est batu baza en charge ya commission nationale ya élection ore na waza kitoko balobi été date et vous avez élection ya ba sénateur. Et nous avons un peuple au pesamene siko option ya kopona équipe ya sika équipe partante na équipe oyo ko ya ko remplacer. Et nous avons toza na temps ya makasi ya ba campagne ya yo mwana Congo oye ba raison nini okoponela bat oyo baza ko ya. C'est comme ça une nouvelle équipe sera remplacée. Alors, à se dire na répondre par ya question na yo, est-ce que to pona parmi bat oyo réponse na ngazali que aussi longtemps que ba qualifier te est-ce que ngai mwana Congo ngai électeur na pesa mili option ya kopona mutu mususu oui totala ba ligne ya bakanda o baza ko poser mikolo o bako ya to yekola bango ba element ya sika to pona bango so sur base ba tricot ba t-shirt masanga o ba message so na pointe ya tata wana ataki photo na yete mais to kene sur base ya so ki tozana moins connaissance primaire to élémentaire ya notion ya constitution pays de erreurs si tu es capable de dans le passé le voter qui devait voter votera mais si tu voter sur voter et puis bato sika bazako ya bakoyela biso souple ya sika. Donc voilà parmi les sénateurs oyo comment tokoyi ko éliminer bango parce que terme na bango na ba député et aussi là je pense d'ici novembre ba candidat sika il faut baya c'est comme ça où tokokena na maison ya sika côté présidence. Ngana za penza ko toucher côté présidence c'était pourquoi raison na zo toucher côté présidence c'est ceux qui ba congolais bazali 300 nga je suis l'unique congolais oh je ne m'intéresse même pas na position présidentielle pour moi na Congo à se déranger dans trop mais nazali muto nazali ko inviter ceux qui to ko renverser l'équation tika 299 batu oh bazali ko ya na kana ngai to wele la sikoyo ko zo ba décision ya ko ba voter ba parlementaire na biso qui est les deux chambres ya Sénat de deux chambres parlementaires qui est le Sénat dans l'Assemblée nationale. Parce que celui qui est candidat à Sika avec reconnaissance
ya ba mandation biloko ekotaka ba loi na biso ya pays bato bakoya na mouvement ya koyeba kocontrôler présidence tokanga na clé ya nguma ezala Papa Tshisekedi akozala wana akobouge te ezala kamera aza wana akobouge te ezala Kabila aza wana akokontinue akobouge na ye te parce que azwili makasi yango wapi akonzamesi biso wapi. Donc mpo na ngai to se concentrer na les deux chambres ya parlement force na biso yango wana maison na biso yango wana nayebi te soki na répondre mais mpo na réponse stricte ya makasi na fongoli bureau d'étude esalema na baradio nyonso bato nyonso toyeba est-ce que faudra-t-il travailler avec les actuels sénateurs et les actuels députés, oui ou non. Ministre terme dans mon président accueilli ce sont des consultants. Un ministre c'est un consultant seulement, s'il vous plaît. À vous l'antenne, Papa Véro, parce que vous avez une question après que vous allez répondre. En tout cas, merci beaucoup. Na sepeli na réponse au Pessinga na kanisi na landiango vraiment avec attention. Lorobi na présidence ozo qui peut vraiment mingité. Moi aussi na kanisi na koke na option wana parce que au moins na présidence ezana ba makambo belé sala makakuna pe. Papa Tshisekedi pas poser bon disons ça pour se préparer à poser candidature na présidence. Moi je crois que ça to tiena nouye. Naba tu nyonso to ba ko bima o tozo yeba pété parce que jusque là to yebi kaka kezali président sortant Joseph Kabila o yaza étranger lié à tout prix photo longolaye mais au moni elo Congo eza compliqué papa Zambwana parce que soki lelo tozalaki ko sala politique ya bato bazolinga ba changer politique ya mboka. Moi je crois que tout le monde to bando sala tout le monde to zala piki oyebi piki eza mo anglais ndenge balobaka ke piki mais na minute oyo soki toza trop piki toko risquer tozongisa étranger na pouvoir na biso mais cela nous empêche pas que to examiner masolo ndenge yo zolo bango alors que deuxième possibilité lobby to banda ko changer ba chambre sénat na parlement tout consort ngana za pratiquement d'accord na yo mais mabena biso siko ezali ke omoni ba congolais lelo tozali divisé na ba groupe ya croyance politique et belé. Nago opesa ob exemple. Quand on parle de Congo libération, on voit les combattants. Alors combattants yo yeli masola ba élection boye, ako finga kutu même na tato ya bota yo oyoka na soni. Alors résistant, soki yo yeli masolo ya élection, alobi na yo ke bako yiba élection ya koki même pas kokende. Mais soki yo yena masolo wane pa ya batoloka ba opposant. Oh to yebi za Papa Tshisekedi yo pe tendance na yo nazo mono ndiro za moto yo zo croire que élection koki ko bouleverser manaka na mboka wana oko accepter mais seulement oza piki ça veut dire oza lingi vraiment ozwa mutu moko aza na ebité na terme na biso ya lingala vierge or que lelo monde za ko évoluer na ndenge oyo to yebi Papa Zambwana yo bosanité bipeko ya Afrique ezo salama na poto ezo salama na États-Unis ezo salama na France ezo salama na Belgique mais est-ce que yo koki ko yana idée moko te kolobi bon to sala semblant lokola biso bato to kendaki libanda to comprendre bango mais ba yebi biso te lokola ba yebi ba père wana baza na mouvement na bango tout ça mais to kende na calcul moko ke to kota na système ya hypocrisie ozolo bana mundele oui mais nzoka nde yozo zela mundele na virage wana ne peut-être ko aider biso parce que masolo eza masolo bana mboka ozomona mais biso siko tozo koka ko kendete parce que même na kati ya patirage tozaka kana ba meme te toza pe na ba ntaba mais ba izana bilonga ba meme wana nde ko aider biso ozomona mais soki to lo kende ba combattant ba lobi no bo kende te siko ngana lingaka na comprendre loko moko par rapport ya eloko wana ba combattant ba lobi ba ko kende te ou bien to kende te mais alternative mususu pe tozo mona pe yango te alors lokola alternative mususu ezo zala te bato ba prometa biso ba liti ke ba bitumba tout ça depuis ba 2006 entre autres ngambo ko pe nazalaka na lite armée mais na yebiso yo papa na ngai naza même pas na lance pierre alors lite armée ba bundaka ngo na lance pierre te mais na pesi exemple ba bundaka ngo sikoyo na munduki alors yebisanga na kuzwa minduki wapi à moins que tokende penza na motema sanduku ba secret ya mitema tokende sikoyo na démocratie ba nde balobi élection wana na kati ya élection Papa Tshisekedi soka koleka président biso tokendo tonda na parlement na sénat parce que tango tokotonda na parlement na sénat kuna ndenge yo moko lobi
nanengo akokosa parlement na Sénat, surtout que papa Tshisekedi azoya na programme moko oyo nga personnellement naza ko adorer. Ngai nazo adorer ngo, nazo croire que papa congolais belepe baza obligé quand même ba croire que idée kako ya lobby que ya état de droit. Akozala na armée te po aboma ba parlementaire, akozala na armée te po assassiner batu. Alors un Rwanda ba parlementaire na ba sénateur ndenge yo lobby to sali triage penza ya kafu to poni penza bato bakozala bavandi bazotala kaka développement ya mboka na biso. Wana ezalaki développement na ngai, je crois que mission zo ça les a très important. Ça veut dire que toza ko exclure présidentialité. Merci. Toza ko exclure candidature ya papa Tshisekedi te ndenge yo ngana zo kanisa. Ale kana ye président, mais azala président moko oyo ako konza biso neti Kabila za ko konza lelo te. Azala président oyo ye moko maloba na ye ya état de droit et kanga ye à partir ya présidence oyo ya kozwa. Et puis tribalisme ndenge bato bazo banga déjà avant et kozalate parce que parlement est hôtel mais biloko nyonso wana. Merci. Voilà un peu ce que ngana loba. Merci beaucoup papa. Zala ka wana parce que bakamingi utiko bimisa awa ya ngona mtezaki prévu za la paix conclusion na ngai, mais je ne peux pas retarder conclusion na ngai pour ne pas vite attaquer bamakambo utiko loba awa. Il y a une chose il faut comprendre était faut constituer un pays nyonso okomona ngo eza ndenye moko presque na Bible ya ngana ba payer belé. Constitution d'abord est dressée pour construite sur base il y a la réalité biblique. Wana yo yebi en constitution dans les États-Unis, il y a des constitutions américaines et presque balanaka na Bible. Alors, à ce dit, le soko ko iko ndima ete ba to sambelaka to za na question moko eye la kibiso qui est data en colosso. Jésus ou bien prophète ou bien esprit saint. Alors bato que les disciples va comprendre qu'ils pensent que bango va préférer que Jésus. Mais quand les savent ça ils vont dire ah, vous avez besoin de prophète té, vous avez besoin de ngai pété, mais vous avez besoin d'esprit saint. Pourquoi esprit saint? Parce que esprit saint y a ngom des causes na bino. Na tango zana se ya mai kuna, na tango zana se ya mbula, na tango zana se ya pasi. Mais si quand vous avez besoin de ngai Jésus, moi maintenant je vais vous quitter. Je serai absent. Qu'est-ce que vous allez faire? À ce dit, ma porte va vous dire ah biso esprit saint moto kozela motango ya esprit saint eyaki ba porte nyonso ba sepela ki ba yona aya solo to zali na biso ka kozela kolo sa zala wana. Mais maintenant depuis que Jésus a cueilli to communauté a écoute nous pouvons faire des miracles to ko prophétiser to ko ba kama ebele donc ezali ki bénéficiaire pour na ba disciples bazangi la même maître na bango. À se dire je vais vous dire ceci, ma réponse est très claire. Je regrette na mutu nyonso azakozwa Moïse prophète Azalaka wana. Que ferez-vous quand Moïse n'est pas là, quand le prophète n'est pas là? Oui, le sujet de papa Tshisekedi awangana lobakango clairement que na boyi candidature na été passé na zape na pouvoir ya ko négliger yango te to ko challenger yango te, mais na na pouvoir na na autorité ya ko opposer yango. Alors, awa na za ko lobela opposition te na date la émission oyo. Mais ça moi c'est moi de vous répondre que ceux qui yo congolais osako s'attendre que papa Tshisekedi yenzambe ya Congo. Ce que vous s'attendez parce que alternative nous égalité. Question la pose qui yo. Ce qui tozana na ba élection za ko ya. Et que manaka ya seni et outi ko bimisa était ba candidature na ba député, na ba sénateur. Ba ya ko poser candidature dans d'ici telle période, ba sala ba campagne na ba peuple va voter bango. Est-ce que option yango et pesa meli pété na candidature à la présidence et tout candidat présidentiel AYP tout comme un député, comme un sénateur aya pe ko poser candidature na ye question na zana yo mwana Congo oyebi déjà nana ngo ozala sénateur non oyebi déjà nana ngo yana candidature ya député non oyebi déjà nana ngo yana candidature ya présidentielle comme président ya république non. Pourquoi vous cherchez à favoriser papa Etienne Tshisekedi et défavoriser les autres? Bozana molimo ya injustice, bozana molimo ya soni, bozana molimo ya batu bakoze la Moïse kaka. Mais Moïse est mort. Jésus est mort. Congolais a besoin d'un candidature pour présenter candidature. 1, 2, ayana plan naïe. 3, article la tantôt analyser vie naïe. 4, à l'accès agenda naïe. 5, à l'accès à Rokumba biso wapi. Et puis nous allons aux élections. Je ne peux point séparer papa Tshisekedi comme un ange spécial. Na ligne séparer un sénateur comme un ange spécial.
na linko séparer un député comme un ange spécial. Papa Tshisekedi, Joseph Kabila, Kamere, ou qui que ce soit, aya na candidature na ye